fait que bazo sala kotinda ngape katizo eloko sangisa boye papa kinga nisoka yena pourquoi biso tozate opesi eza kisi ya maladie boye kisi ya maladie en tout cas tokoli na yango voilà ngamoko naza témoignage vivante ya traitement ya bokoko parce que ça les beba parce que je suis informaticienne d'information na 2015 na bibon na sala nanu eloko yo plan B en attendant de trouver meilleur. Et na plan B on a passion et yesko ko bota makasi. Nene ko koma cœur, na komi ko soigner na ndela ya bakisi ya bokoko et na eko union sauté. Dans certaines maladies on a maîtrisé, on a soigné et ce ko yelinga maladie moko en dehors ya on a yebi, je préfère rester sincère voilà. Pour te dire que te wana ezana ba compétence nangate. Donc c'est pour un problème voilà parce que l'autre fois tant madame Yabakio et ça l'a dû il y a quoi à comment on a impuissance sexuelle. Oui. Merci papa chic. Tout d'abord faiblesse sexuelle nyonso ezaka lié te na hémorroïde. OK. Faiblesse sexuelle mususu eza pour la prostate. OK. Faiblesse mususu eza pour la infection. OK. Faiblesse mususu sexuelle. En dehors de ça, côté na bino ba papa eloko mususu bobo sanaka. Avant ya kokota en rapport sexuel na compagnon na yo, eloko ya liboso mela mai. Oui, mai. Côté oyo etali hémorroïde, hémorroïde iskoyo yende mama ya likambo. Hémorroïde yemoko abota kaba branche ebele oyo que soko yebi yango okoki konegi. Du pays à raisonnement, du landa continue égalité. Est-ce que côté on a pu jouer que papa a sa force de mettre tout ce qui est dans maman aussi maté, topé ba soigner topé les camours il y a famille ton pia qui côté et qu'on joue un rôle pour que papa comme une impulsion sexuelle. Est-ce que tu es un médecin moi tu m'y ba ngani na boyko ba maladie oyo na beta ka parce que yo maladie ni vraiment oyo so vandi. Merci beaucoup papa chic. En tout cas ba maladie oyo nga na maîtrisa ezali prostate, okay. Hémorroïde, bandeko bazana problème ya kobota moi si lokola mobile, voilà. Moi si oyo aza ba trompe bouchée, moi si oyo règle kima mais azana ménopause te, moi si oyo matrice et comme malili moya kangaze mizate, côté ba papa oyo azana problème ya sperme. Babenga kabango ba azospermique. Sperme nae eza na pourcentage te o ekokyo tia mo 6e. Na soignaka yango bande Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïde interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui, madame na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, vous belé beaucoup l'émission na pesi bino encore le sous mbote c'est parce que bolinga ka chez Biso télévision mingi. Merci na m'appelle na bino na sentir que bolinga ka chaîne mingi. Toko kene bongo na 118 000 abonnés si je me trompe pas. Donc c'est pas donné à tout le monde donc to ko baka na abonné boye belé merci mingi et puis on a le baraba responsable ne bala na biso et là ça nga bien moi soki bala nyota 1000 personnes ko regretter te po batali pas bat oyo
responsable. Voilà. Mesdames, Messieurs, je profite pour dire un grand merci à Jonathan Moukadi. Merci Ming na la prise de vue nayo. Merci Ming na Dinish Mosolo. Un grand merci à ma femme Lydie Moukadi. Je salue mes enfants, mes 5 enfants. Donc papa Ming na Mingi. Merci Ming na sponsor na biso. Oya lembaka biso te. Oya pesa biso mbongo. Oya sala kate a été chez biso télévision qui est sous liboso koleka Jésus Christ. Merci Nzambe na ndenge oko sara neto yo kanangi nayo. Un grand merci na batutu balingaka biso pete na pesi bino mbote. Voilà. Bana balandi lelo to lobela nini? Na ameli bino moko ya ba ngana benga docteur etarenga nga docteur mais a se présenter yemoko à travers ba kisi na ye. Boyebi ke ngana ndima mutu na pasi. Na mekai quand même ba kisi na ye na moni ke sali ya mona benge lisusu na ya ba émission lelo parce que ba kisi na ye vraiment bandeko balandi na ko flatter te mais na meki yango na moni résultat malamu. Boyebi ke ngana tina bino place à mabete. Donc so na tina bino place à mabe nga moko pe na ko regretter. Na yango na ko recommander bino boluka ye parce que ba kisi na est vraiment efficace. Afu singa pété na ko ba apé singa pe loko moko te mais na meka ki kisi na quand même na yoki que ça va. On a fait sur beauté. Bonsoir Papa Chic. Bonne. Par la grâce de Dieu. On a trop gentil. Vous avez qu'à boito. La TV nous a trop gentil. Non, on a élongé 5. Joyeux anniversaire, hein? Le pas anniversaire naïf. Merci beaucoup. Voilà, les là bota mi lelo et Senglito souhaiter joyeux anniversaire vraiment. Moi, ada bébé donc voilà. Et on m'a ngebu ngebu. Maman, oui. Les lots au traité à travers ma plante. Il y a des biso non on a vu que maman a que l'autre fois. Et ça la connaît nini au traité rabatu quand on a qui ça bokoko. Mais comme ça un peu moi rappelle moi moké et cause appelle mutu so azuyo lelo. Est-ce que tangela biloko wana topé koko na bino po ezara mingi kaka koko na biso ano sala yango yem de la kisanga formule. So ya yo yekoliamo parce que tu parles un bon français, vous êtes intellectuel, vous êtes mature, excusez, vous êtes responsable. En tout cas, on va me soutenir yo ayega legi na TV badi biloba loba mais yo vous so muta reconsulter pe moto et au sala ngondengi nini ba savoir aux ana ngozongo wapi. Merci beaucoup Papa Chic pour la mutuna. Et en tout cas, ngai naeko tanga mbokoko après. Après voilà. Oui. Avant, tozalaki na batante na biso. OK. Comme bien même bayaki na ville mais préférait qu'il garder culture na bango ya village. OK. Ce qui a fait que le temps ba parents ba kufi totikali na batante. C'est vrai ça nous arrivait de tomber malade. OK. Mais ba remède des acquis naturels. OK. Et tokoli na yango de façon naturelle na début à moi ba tongoli bino na katikati à moi bomeli Congo bololo pendant 3 jours et na fin du mois ba baki bino. Ça arrivait que tobé là mais ba remettre des acquis naturels. Le cola na ebitenga sur les acquis manque d'affection à ba parents, j'étais tout le temps avec les tantes et le fait que bazo sala kotinda ngapé katizo eloko sangisa boye papa kinga nisoka ye na pourquoi biso tozate opesi ezaki si malade boye ki si malade. En tout cas tokoli na yango. Voilà. Ngamoko naza témoignage vivante ya traitement ya bokoko parce que ngai na ke hôpital na âge ya 25 ans. Na kenda pour na kobota. Mais na yebi perfusion te, na yebi transfusion te, attendenge basi azemi ba melaka ba kisi ya ba fer pour na makilanga ya melaka ngango te. Na melaka ka ba formule naturelle et sali que naza en forme et puis en bonne santé. Après tango musale eko beba parce que je suis informaticienne d'information. Na 2015 na bon na sala nanu et loko yo plan B en attendant de trouver meilleur. Et na plan B wana passion et esco ko bota makasi. Nde na eko koma que na komi ko soigner na nzela ya bakisi ya bokoko et na eko zo ba formation ba centre ezali ba ONG ezali o ba pesaka ba formation. En passant, on a salué Papa Colin Zolantima, on a salué Papa Mangalibi pour l'apport na bango na musala nanga eza vraiment makasi. Voilà. Grâce à ba formation na ba formule, ndé sali ke gam nanga e comme moi moulai. Na soigna ka maladie nyonso te. Na certaines maladies on a maîtrisé, on a soigné et ce qu'on yelinga maladie moko en dehors ya on a yebi. Je préfère rester sincère pour te dire que tu wana ezana ba compétence nangate. Donc c'est un peu ça par contre. Mais siko yo lelo na ningi tous alona eloko moko to lebela parce que ezali kambo o eko déranger bato mingi ba ko benga de partout. Mingi pe bato na ba mbongo Papa Chic. Zomo o le club qui si surtout hémorroïdes. Surtout
faiblesse sexuelle. Oui. To voilà la faiblesse sexuelle. Et ça va basé en quoi? Mobali asu mobali te comme yokate parce que lelo mabala mingi ya poto basi mingi ya poto ba komi ko réclamer du ya mibali na bango ba ko sepelisa bango lisusu te. Au moins na mingi basi ya poto ba komi luka mibali a na Congo. Oui. Maintenant mibali oyo ba ko souffrir parce que naji ba appelle belé pour na problème wana parce que l'autre fois tant madame ya bakio ezalaka du ya quoi mutu akoma na impuissance sexuelle. Oui. Merci Papa Chic. Tout d'abord, faiblesse sexuelle nyonso ezalaka lié te na hémorroïde. OK. Faiblesse sexuelle mususu eza pour la prostate. OK. Faiblesse mususu eza pour la infection. OK. Faiblesse mususu eza pour la mauvaise alimentation. OK. Tobandi dans na côté alimentation. Très bien. Moi si lokola mobali, tant olali olamuki, la première des choses mais la maille. OK. Parce que maille ezali kisi eleki ba kisi nyonso tokoki koteka na pharmacie, Voilà. na chekati, maille ezopesa yo énergie, ezopesa yo force, ezo revitaliser yo et puis ezosala yo ba nettoyage sans bien. pour autant mettre l'antibiotique ou quoi que ce soit. Omeli maille na yo avant de te brosser les dents. Deuxièmement, toza na habitude ya kolia ba fruité. Or nzambe asala biso na saison moko kitoko tozangaka fruité dans chaque saison. Ba fruit wana ezo ko renforcer système immunitaire na yo. Fruit wana nde to komi nelanga boye, yango nde eza ko épargner yo contre ba maladies parasitaires, ba grippe, ba angine, ba rhume, ba maladie ya ndenge na ndenge. Deuxièmement, toza na habitude te ya kolia légumes. Wana na beti sete pour na bandeko na biso banchofa. Ba motard. Ba grand car balia kaka ba biloko etekama na nzela so alie mokwanga na ena dendo pona yali so alie brochette na nini amoni ali non ozo sa musala ya makasi tu dépenses beaucoup d'énergie légumes wana nde ezozongisela yo eza ko renouveler ba cellule légumes wana nde ezopesa yo makasi. Donc, zala une habitude ya komela mai na tongo avant au brosser, on met la maille avant au lala, on lia fruits et puis on lia légumes. Batumba nini, bakalinga nini, mélanger yango na légumes. Voilà. Ça c'est de 1. Deuxièmement, faiblesse sexuelle ezoya pona mutoazo respecter temps et repoter. OK. Il faut to lala 8 heures. Il faut tout ça à 8 heures. Tant il y a repos Bible et chaque chose a son temps. Voilà. Et il y a un temps pour toute chose. Au lali 1 heure, pour olamuka 4 heures. Nous autres, ils ont fonctionné normalement. Et comme là, faiblesse sexuelle. En dehors de ça, côté nabino ba papa, et là comme sous bobo sanaka. Avant il y a kokota en rapport sexuel na compagnon na yo, et là ko ya liboso mela mai. Oui, maïwana. Ils ont joué rôle na énergie. Okay. Ils ont joué rôle na force. Et ils ont joué rôle na physique yozo sala, transpiration na énergie on les a remplacé na maï. Calories on les a remplacé na maï pour au déshydrater. Okay. Deuxièmement, maïwana et ko permettre yoso ko sisi ko sala rapport au kendeko suba. Ko suba wana ils ont permettre sperme o ebimaki ebimaka nyonso te moi ba gel mususu etikalaka na nzela ya kosuba nde ko permettre yo obimisa gel wana nyonso parce que soko ozo sala rapport ozo mela maite soko ozo sisa ko sala rapport ozo suba te eza lokola terrasse o bazo curer te ba continuer ko boire sachet ba boire ki plastique ba boire tant mai ekoya et comme une difficulté à passage et même yo faiblesse sexuelle soki bobongisi côté wana vous avez besoin de tout rejeter au ça non. Produits stimulants, tu n'en auras pas besoin. Okay. Parce que aux a énergie naturelle. Maïe moko karasi sa mutu pasi. Omeli angoka opemi. Omona mutu pasi bando yoka esili. Donc elles ont joué rôle makasi. Pour ba port na yo ya nzoto et respirer bien, il faut mettre la maille. Donc on a déjà côté ya alimentation. Okay. Na côté oyo etali faiblesse sexuelle na côté à sperme il y a prostate prostate memaka faiblesse sexuelle parce que ozomona muto aza na prostate azosala stockage ya urine or urine eza moyen oyo nzoto edégajaka ba déchets
OK. Si kotango ezo vanda ezo memela infection wana ezo kende ko détruire fonctionnement sexuel na yo ezo mema faiblesse sexuelle. Na côté ya infection la même chose. Tant que yo za na ba infection okomona faiblesse sexuelle ekozala parce que fonctionnement eza lisusu malamu te. Okomi na difficulté ya kosuba. Tant ozo suba ozo yoka pasi moi si lokola mobali. Ozo yoka ba mikosa na ba partie intime. Mususu pour aller encore plus loin et bimisi yo bambuma ozo yoka bas ventre passe eza infection. Côté oyo etali hémorroïde sikoyo yende mama ya likambo. Hémorroïde ye moko abota kaba branche ebele oyo que soko yebi yango okoki ko négliger te. Côté ya basi lokola ba papa, hémorroïde eyaka na ba chaleur na plante des pieds. Hémorroïde eyaka na ba crampe. Hémorroïde ezoyela o fatigue ou tu la mukana tongo mais oza fatigué. Sans pour autant ça la physique ou quoi que ce soit, o la muki menzoto ezo kokote le matin. Hémorroïde ezo memela o manque d'appétit. Hémorroïde ezo memela o dégoût sexuel. Hémorroïde eza kosala yo ba douleur lombaire, articulation et ça rappelle mutu pasi et bouleversa rappelle vision. Hémorroïde kaka. Mais tant wa pesi yo ba signaux d'alarme wana, olandi angote. Et il faut s'attaquer à la faiblesse sexuelle. Et il faut s'attaquer à l'éjaculation précoce. Plus loin encore, ce qu'on a l'andélité, et comme il faut atrophier verginaio papa, vous avez qui 20 cm, comme il a 17, comme il a 14, ainsi de suite. Or, on a côté à Banabasi, hémorroïde et yaka, et comme il faut ça, c'est un paix vaginal, comme il faut ça, la fuite d'air. On peut changer de position, tu sais, on met qui mon pépé bimi. En dehors de ça, on peut que ça la bagage na sima pamba. Et fungoli partie intime na yo, élasticité et sili. Ceux qui ont négligé et comme bimisa oli suba sécrétion moko boye meya solo. Donc mai moko boye za coloré te mais za solo. Donc hémorroïde et ça la kamusala ya mabe mingi na nzoto na biso. Tant ozozo ba signaux wana, eza ba signaux d'alarme. Ezo ebisa que quelque part et loko ezo marché te. S'attaquer na yango. Et loko mususu na lobaka papa chic, bandeko nazo lobela ya biso na Kinshasa a tout comme à l'étranger. A bokoli hémorroïde mutu mususu a biso ngai hémorroïde nanga bon. Et ça li 10 ans, et ça li 5 ans. Mais nga cure na ngai o eza lokwa cure d'attaque eza 14 bouteilles ya tanga bio. 14 bouteilles wana omeli yango na tongo na poko na tongo na poko. Figure-toi que muto a 10 ans wana. Azo compter abika na cure il y a une semaine. À moins qu'ils aient la formule magique, ou soit ils aient le sang de Jésus parce qu'il y a un ratikotak. Mais formule on a na sali. Ozo compter obika na une semaine. Ou non yo comme sanga charlatan ou soit comme sanga lokuta. Na ngakana za la sincère. Ce qui au mel na hémorroïde, aux appels na ba cure oyo il faut ça là, jusqu'à aller mieux. Ne comptez pas na cure moko. Bato pe ba bika na cure moko bazali. Pour organisme ya bato na bato fonctionnera na ndenge nango. Mais ezaka ya mutu nyonso te. Côté mususu to yoka balobaka eyaka du pe ya raisonnement du nanda ko kimi ezalité. Est-ce que côté on a pe ko jouer que papa a sa la source na force na mettre te soki yena mama ko simate to pe ba soigner to pe likamoko eza ya famille to mpia ke koti et qu'on joue un rôle pour que papa comme une impulsion sexuelle. Oui, tout commence par la tête. Ok. Moni mutu pe soki eza bien te, ba makamusu pe otiango kate. Ça arrive. Ozalaki de bonne humeur, ozui nouvelle moko boye et baby si pe makam nyonso linga osala. Et eza isusu importante. Ça peut arriver. Pia kapé, oui. Ngana otala bana nonu ba liété mbonga mapeyate yosko zoela nga bambui tala papa donc ras-le-bol quoi. Ça arrive, c'est normal. Étape psychologique peut jouer à Carole na o etali makambo faiblesse sexuelle. Mususu arosala ngo kaka po to beba na te na sali mais mutu eza na te. Donc wana pe na opesa conseil. C'est vrai ba état d'esprit yoke musala peut-être nga natikali na ndaku makambo natikali komona na journée oyebite oyo posal kuna na yebite moi motivation à moi SMS ya moi ba chéri ya moi ba mon amour ils ont préparé pe état d'esprit
po tango ya mambo eleka pe bien mais na bo soda pe ya moko esimba te mais na moni za ba qualité mo ebele ba maladie oyo parce que to ba médecin mo tomi ba ngani na boyko ba maladie oyo na beta ka parce que yo maladie nini vraiment oyo so vandi oyo yeba para mike oyo biki sarafuma ya maladie nini. Merci beaucoup Papa Chic. En tout cas ba maladie oyo nga na maîtrisa ezali prostate, hémorroïde, bandeko baza na problème ya kobota moi si lokola mobali, moi si oyo aza ba trompe bouchée, moi si oyo règle kima mais aza na ménopause te, moi si oyo matrice ekoma malili moya kangaze mezate, côté ya ba papa oyo aza na problème ya sperme, babengaka bango ba azospermique, sperme na ye eza na pourcentage te oyo ekoki tia moi 6e. Na soignaka yango bandeko bazo souffrir na problème ya glaucome, tension oculaire na soignaka yango bandeko ya tension, bandeko ya diabète, bandeko bazo souffrir na goutte, rhumatisme, hernie discale. La plupart des personnes tant dans le bas hernie discale azo kanisa ba hernie o ya opération te, hernie o ya mukongo ba disque o ya mukongo yango wana nde hernie discale. Et puis bandeko oyo baza na problème ya surpoids, oyo aza na problème ya cholestérol, oui na sungaka bandeko wana pe bandeko basi to mibali oyo baza na problème ya mabandi nga moko na ye awa ndeko na bino nazalaki tala mbunju munene suki ya koluka mais au travers ba produit na ngai lelo nakomi pe moi fier ya otika mutu polele parce que nazalaki kaka foulard, nazalaki kaka kepi, nazalaki kaka perruque, mais lelo nazana suki na nga moko c'est naturel et j'en suis fier. Donc bandeko bazana ba problème wana, bandeko bazana ba problème ya banduta, nduta ya chokote. Nduta naturel que ozwa kizemi ba vergeture ebimi, osali surpoids ba vergeture ebimi, nazana produit oezo sunga. Mais nduta ya chokonde na ebité. Comme produit na yo au sala ka yo moko to engagé bato. Ba bidon l'autre fois tout le monde qui tombe na sport ba bidon ezali au sala rappel dépense ya ba bouteille oyo zui na ba bato ba sala yo musala yango fixera prix ya kisito o tiara kisitiko o tia prix non na tiaka kisikara tika na tiate parce que ba réalité eza ebelé et surtout que nazo travailler na moyen de bord donc tout doit être calculé ba chimiste wana o bayaka kosunganga baza wana te pona kotielanga ba produits chimiques baza wana pona koedenga na respecter dosage parce que bato mingi ba baranga linga kisi ya boko côté po eza na ba mesure te eza na dose te. Yangai, je vous garantis, ils ont la dose. Et plus encore, ils ont la makila et sous. Donc, place qui s'nangesuki, le sang de Jésus prend les relèves et les résultats sont meilleurs. Voilà, maintenant, si vous avez le lengenini, vous allez na hôpital, vous avez un bureau, vous avez un cabinet, et puis consultation, et ça la marandengenini. Pour na kozwanga, naza na commune Yangaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur. Avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Grèce. Et pour la consultation, on a consulté de 6h à 9h. De lundi au vendredi, 6h à 9h30. Et puis de 15h à 16h30. Mais c'est quoi le si vous avez un poto routine parce que l'agence est compliquée, c'est maï, vous avez besoin d'un poto. Alors ça, le miracle pour comme là. Oui, les autres dépendent quand on a choix et passion. Ba misusu na tinda kapé en poudre, yemoko ake na la kisi ndenge ya kosala mélange. Mususu pe alobi en poudre na conviction te ke go bimandenge yo salaka. Tindelanga kaka tia na agence na kofuta. Ba o pe balingaka ba agence ya transit te, alobi kendo tiango na DHL. Pokuna eko umela te et puis eko komela nga biso nyoso to yebi ke DHL azamwa likolo. Mususu pe alobi te yanga ko tia na DHL te tia na KPM. Mususu pe alobi te tia na agence oyo tiaka. Yango nde na salaka na tie na ba agence na tiaka na Kim Paris bango nde ba memaka en tout cas la plupart ya ba produits na tindaka elekaka par bango naza na confiance na bango bango pe baza na confiance na nga po bakisi mususu pe bango bazwa raté po ba poudre mususu comme kuna na aéroport bakangi muto eza na drogue eza na boye donc ils ont confiance en moi aussi j'ai confiance en eux pour ba client na nga ba se plaindre raté qui si ezokoma en bonne et due forme.
Voilà, numéro de téléphone parce que tu as mis souka. Oui. La bandi maladie au lobby, tu as mis moko. Oui. Nengi ya ka tu peux nengi oui kolongolongo na lombangu numéro de téléphone les alignes. Numéro de téléphone bandi ko balandi. Ils ont laissé mon numéro ya maman Katia, bon bengaye. Ba sport pe bomoni et banana na sport aussi ça s'appelle na sport. Vous avez toujours numéro ya maman Katia, elle est disponible. Voilà. Numéro de téléphone nanga ezali 00243 82 20 000 12 Nasuka. Nabandeli 00243 82 20 000 12 Nasuka. Compte YouTube nanga ezali CM La Nation Puissante. Vous s'abonnez massivement. Peut-être babilo comme na papa chic tolobi awate bokoki kokutango kuna moi un petit conseil, moi un petit détail na ba produit obomoni awate bokomona yango kuna. Sinon on a pamboli équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier église Med na cursus honorum de l'Isipa. Na église Med na moni évangéliste Michel Kouchou. Merci beaucoup. Nazanga kate ko remercier na musala kitoko oyo sungaranga. En tout cas côté coaching on dirait ezalaraye parce que ce qui ba côté mususu nazo kende kokota grâce ya ba conseil na ba directive de lelo na commune susu pas papa chic donc nzamba pambola e musala na kende. Merci beaucoup. Bandeko balandi na bandi bozaki ebele bongo na biso. Donc, nous avons émission à Lelo, Nzambe ya Pambola Bino. Merci à sponsor Nabiso, Jésus-Christ. Merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue, malgré tout, mais il a passé. Merci à Dinis Mosolo pour le montage. Merci à l'assistance à Taylor Mlumba. Merci à Lydie Moukadi, ma femme. Merci à tout le monde qui aime bien chez Biso Télévision. Je vais dire, oh, tout le monde émission à Lelo. Maman, oh, beaucoup de monde, oh, non, tu koyamba. Azali, maman responsable. Ngai na koko tinda bino place à ma bête. Donc en tout cas, si vous avez maladie na yo, ngai mnatindi yo. Soki pe yini benganga, kane bo benganga. Nga mnatindi bino kunate. Eza place moko ya malonga ko zo lobiko parce que ba venturi ba komé belé. Donc tukutani bongo mbala sima su yezu masi yazongite. Bye bye. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.